Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. To pena choquant mingi na vie makasi, malgré tout l'autre bonisa, eza sai. Dino yebi mutozo boya boy azaka matata. Lobo ndef nani? Duce, azaka mutama kofi so. Nani? Duce. Nani? Duce. Nani? Duce. Kapanga suka kaka koko yo koka. Ah. Nazo comprendre mutozo ba. Oui bité. Mutozo ba na ebina ngate. Basala nanu ba clôture na ba palais na batika ba inachevé. V12 avec au Kamba, Alexa théâtre. T'as l'accent à théâtre? Ah, na bosani. V.O. Le accent à théâtre. Mais au benga est président. T'es l'accent? Eh. Benga ah papa, legetu. Oh. Té. On nous a na banda benga e 12 balles. Ayebi. Tu sais que ba syndicat biso nyos. To banda ngona bango to ba na kinti. Mais to boké poto bosé non pour ani. Complexe. Je t'en vais Igor, on avait pas de route. Oui, on n'y a pas de point. Mais tu peux dire Oh, Jésus. Aya koluka nga na parler na kitambo. Na résidence na nga. Ba ya pe be kroro to luka jino la to bozana faire parler. Wana Asnanen. Wana ans a proposé nga so to ko sa film makana mutu na mo. Wana bosola na ntelo te to sola te na mona hein ans kaka hein acteur ngwe. Aya luka nga pe to solo la ay bi solo ngo. Te ta mutu na mo bo e bien bo. Oui, bah qui m'a mort autant aïe, bah qui. Te nga ans luzolo bo na travailler na groupe bo. Ah allez. Ah ça vous est présenté pas Gino là. Oh pourquoi pas. Père Banani, Père Kouta Basai. Abuka nani. Akufa. Abuka nani. Buka mère na biso mine. Mère na bino mine. Père na biso père Abuka leki ya père Basai lobo. Que et mon vivre bien on va complexer. Mais si on Basai konjo na bango. Eza bien. Ah ezali kelemba. Ezali kelemba bango basali. Mutu bola mutu. Ezali kelemba na bango. Ah c'est problème de liboso. Po ba moni ke biso za bonzambe ya makasi ya moni ke to sali skilo ko na biso. Bo pamba za bonzambe te. Te na biso. Oh Jésus. So boza poto benga biso te. Oh mon Dieu, pourquoi? Bo benga batu mais so yeki on no mona so ke valeur a dire benga tout on a ki. Ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin et Panda Lekechu. Autrement dit, les mannequins de Kinshasa, mon panzi sango ya solo, Naipsa Kibino, YouTube, o eza bakolo nango. Soko cheli baya o meki o kangama parce que nga Kevin et Panda Lekechu, ngande puissance, ngande solution, ngande marambu. Toko salara maramde misara ko sala. Nesa Kibino, moi o mubimba. Toko yambaka ba comédien. Toko sala boka ba rubrique na biso ya ba vérité ya ba kati ya maramu tout ko sola a na kati ya Congo Liziba TV po ya ngonde za l'arabien na bika bulinga retro bo sepelaka na etro na za rapé fal nae parce que sala mamne za kitoko to lingara po za l'arabien ndetsinga pia ya wili mushina linganga parce que pour na solo l'arabien na moni bongo ya papier le roi la carte limitée formule ya suka bilanga hero okomona José Ndombe Showman ya premier ministre Junior Musuku prêtre na bosaniete babi HPR de bazara toujours nangana pe ba na vida pesi ba mbote na boss foule na Chine na ngwanzu wana o aza président ba congolais tout o aza ki na ngato zaki na Chine wana pe Anthony Muzuri na pesi ba mbote bisiko zali mwana makase ezate ya zalanga toujours bongo pe tozane lelo artiste comédien o sepelane asama mbiebele tolinga plus te ba moi kati ya artiste na biso parce que za rubrique na biso bingo ba kati sans polémique sans mbiebele mais trop solo mais moi check pe ko par rapport au tozane na kombo ya l'artiste obsto yebele na kombo ya Gino la trop solo ni moi mingi awa na Congo Liziba artiste Gino la boni. Bien les c'est le moment. Hein mannequin eza yo mais on appelle na Baptiste c'est le moment. OK. Les gars c'est le moment mannequin. Là très bien. Voilà, vous êtes très bien, c'est le moment pour boya bango partout. Libanais on a moni Tracy Kambile, na moni pe Anthony Mukuna Kambi na PC moto bisika bazali ba ko tala ngana Congo Liziba TV et koleka bien. Dino la yo azati. Les gars c'est le moment. Dino la za mon bout.
so ebi ora nzembo mi ba na église et na bouteille na moyi na bangi lokote ngai yo pesos voilà il y a na bouteille na moyi o bangi lokote tozano awa tosola na to ba na chino la azanani vreno nezanani auta wapi tosola na likambo chino la na famille to ba na to tuna ba famille nan Jino la azana abotami na famille catholique. Oui. Mwana ya Marie-Louise Pemba. Papa na ko mona ye Mandiko Jean. Nzadi. Oui. Nzadi. Toza nombre de 4 personnes, oui. 4 hein? 3 filles, ngamu mwa mobali. Ngamu mwa mobali. C'est ça quoi. Yo mobali commune nini bote na quartier nini? Ne grandi à Kitambo. Oui. Ndinga da Kitambo na avenue Ntelo. Na Kitambo tout ba ve tout ba masa tout ba na poto net ba ve si demande na pesi bango na pesi mbote sikazali agence side na Belgique ne makambo. Sans un posa biloko na yo vraiment et où melati hein na Belgique quoi notre monia si demande puis agence comme nango si demande. Ouais. Vous avez posé un train et l'on a porté ya Akin contacter VC demande on va venir na Kitambo ba via Apollo Kuta mobala tata mosi nanga nono atala ko munzuluku nono atala ko animateur ya Zaiko ya kala munzuluku ba PCP ba mbote sikazali bazamo bele famille noma ba igenoma Jovita noma ba vena biso ba gimandungu wana ba vie pena Kitambo ba yebi kokola ya Jino la ba wana nde ba yebi kokola baza bele wa explication Jino kokola bina Kitambo 3 filles yo moment mobali papa na maman zaki toujours en couple babala na kat ezaki non tous sona likambo Jino la bon papa na maman babala na non te yebi ka ngamba onde zara mère abandole ka père pas mon na chemo litoi moi ba famille bakutani présentation tout et ça là que asangani sika moko mais bota grande sœur na son ya liboso sœur Chami Nzumba hein ya mi balé Iget Nzadi ya mi sato ngamgo junior on nom propre vous junior ingénieur Pemba Nzadi ya suka na biso Sarah Kintiama mwana mwasi wana bino so bota papa maman quoi ouais que le temps bozo kola ba difficulté ni na marambo familial na marambo to boko kola bon yebika maman de sala momo na papa protocole na famille so ko na pas papa na famille papa famille papa yebika momo papa koko maman de sala moi so père asali boye maman na epé yo kipe kaka bana yo bongo bana kasi na yo bana na sunga bango après père na mère ba boyana mère a kema kamna so tikali pas père ils sont 4 ans ils sont 4 ils sont 3 tikali pas père mère a kena wa suka koko la pas père ndezala mamba famille ba ponga famille ba papa ndezala koela na kopotana et ça que ba Jino la ba quitter le ponga famille ba père na bango ba résoudre mère on a ba amitié to la mère so za ki abala ki te mère abala nete boulot parler n'est pas à travailler. À travailler wapi? Bon mère mingi a voyagé 3 semaines ma sœur OK. Ma sœur bon OK ba voyage ba kena na pays Afrique belé. Ouais. Non ma sœur ba travailler na ma sœur ba ONG na bango. Tu es pas mère. Ta ma biso ba ni mère elle mbé sauter. Ndé démarrage en ce soir qui. Mon chic. Moi ni mère vraiment chic vraiment avec pena moi bien té. Na linga beaucoup plus théâtre. Pour déjà dans quartier à l'époque wana tuzaki déjà na ba mon frère massa na fiston c'est ma fille tuzaki na bona ba paroisse grand frère na bonga liboso doli ma fille na ki musicien ki bindan koyi ye banda obenge mangubu no bengi mangubu ando c'est ça fort grand frère ba sa idoli ando c'est ça fort et ça la pe ki ngapi ka na quartier soki matanga ezali Jino la zate fo matanga elala voilà pourquoi ba benga ngama ngwao théâtre vraiment ça inné quoi banda na mona muké ti ba paroisse tout ça la groupe catholique na Saint-François de Sales Kombo Bagaza évolué na Bagaza
wana basai tozana bango to évoluer président Kadiombo apesi mbote place azali président Kadiombo auti Zela nan to mwambango to bokola wana opuki pa mama na bino pe théâtre ngwa kana ndenge ni to koma ke koma te bon théâtre ezaki nini théâtre ya ko sexa quartier oui après to dans la paroisse Kizito Anuarite groupe K na groupe K salamu aya mulumba biso ba ya mulumba à Saint-François de Sales oui dans un temps la pesa ba mais c'est la bien biso ba Noël Bulandungu pesi bambote ba Espérance un peu plus bambote quoi ouais après formation ba to na yesikoyo na bilenga mwinda to na tiki na zaka na groupe K na yesus na bilenga mwinda neto yesa la groupe Bagaza to évolue to leka pe Bagaza on a ba artère ni olo ba yeba bon tant to bandi Bagaza yake mingi ba Pichu Pezo akufa on a gindi ti que ton repose un peu on a gindi ti numéro 1 na biso oui ba masa msu ba tika na bango mais ba no jouer ba Elinzili azan Afrique du Sud Elinzili na pe Siembote en Afrique du Sud bon ba katane na bon na Cooks biso to tika laki to bundi Kadiombo aya Kadiombo tango aya ayezo biso on a ça immense dans une église catholique tango Kadiombo aya ba c'est ba na groupe na bango we ya carte gitambo ba ye V12 tu na bilenga munda to ngina ba pakalowi Adolphe Adolphe Lombala pakalowi to ngina bona bilenga munda donc Kadiombo aya to bando évoluer après de ça ayezo elanda biso na kata Bagaza to démarrer nde Kadiombo siko aye ayezo biso to longwe na compte à paroisse to commis privé aye na groupe na ye Peugeot Moro pour na bon ça a payé Peugeot après on peut asikater moi je piné azu monteur azu nini boy asangisi ouais asangisi na e papa temisi bord peinture kitoko à l'époque tout ça succès bilamba pena leti to micheka ko ba patron voyou mais tu vois que ezali o tembo la bimba na car pas massa oh non bon mon bobi ma production balier wa bola na océan toi na océan ya bakei bisope to tikali to na caméra moi à l'époque on les a ba bêta la caméra minene on a vraiment oh ba to lelo mingi ba comédie mingi ba chance de tourner na ouais to comment tina ba komi bon ba tie Peugeot na caméra boponi nini pour aninga bakena sotali no mona mai obiso zika kwa ba lingaki eloko bulo beta wana bazi caméra bakena vu des caméras vu des caméras tina groupe neza océan continue à rara ouais biso beto kendaki to tikali na siko bozaki ba débat bozo sur la sauté to zaki nini titona sur la pena sauté pour maman basai na maman ba veut na papa veut nous maman veut no futa le pongo na tabua guerre ko mangitina ba famille bon wana ba guerre na ba maman zaki na tabua ngape na zaki na nga epa na ngai mais maman so ndo leka comment peut-être ba affrontement na ba barba ni beaucoup de attaque papa tu es ça la sous plan na moi ça na moi na mai to continuer à chemin yebika to réclamer ba to mususu ba ye comme na mususu entre ngape na moi na mai moi ba songi o ya lo biboye si ero ça la kinga na moi na mai non le réseau simbate c'est mieux yo tikala nao ngana dina mai ba bosali groupe komboni bon tu sais toujours na groupe kaka ça pour comment ça da comment y banaki déjà ouais au lieu que la songo pakala non to garder la titre na biso pour batu ba yebi donc c'est là que Dino là fondateur non katikala ki président to yebe bana yake ngapena tikali na bon il pas kena wakamna yake sala mais tout ça ba massa to tikala ba massa ba boyukani bino moko to yokana na biso to kabwa na ba guerre toyokana ape sulte tobebani lisusu esala ke contrat moko eyaki koyepa na nga namemi barter boma matadi tokenda mpe kuna boye batia mpe babanderole boye groupe sai mpo yaki groupe orjouer tel place boye ape na barter baloja biso mpe mutu kuta timbe akaya komona tove masumu amona babanderole place moko
abengi sai ndeni ozo ya boye oya ko jouer nga vena ya koto na hebi obenga te boye ndeni o nga ko te eza bato balonga pa na nga ne bana production ko vie pa kote na kata salle atala na spectacle ya na suka na on na benga oyebi ke jino la mystique félicitations plein bakota pe baseka nini tout eleka na pe bien tozongi évolution yebi ka ne mamongo ezalaka vena ngai vena biso empereur Néron Mbongo fungwa banga moyo vice gouverneur d'ailleurs oza ngai ngabino mingi ja boka bwana boyo bozonga ate malamu c'est mieux tozala ba master yé na boulot na boulot mais to sur la parce que toi ba na commune moko avenir pe moko pe akolta basai abuka mer na bisolino ande magambo oui mamra ba quartier ki ba mike opanzana ki te wana ba guerre te mamra quartier ningi za la kaka père ba nani père akolta basai abuka nani kufa abuka nani abuka mer na bisolino mer na bino meno père na biso pe abuka leki a père basai lobo wana kama ba quartier za ki ba mike wana masolo na bango to ebiti ndenge lelo noko tozara be mbala bato ya Verongia ba papa na Priscilla Johannes Abidel Azmak wana tuba na sai na ninga bango mingi ba na nga bayebi ndeni ni papa Jinola nga bango histoire ya Jinola yango wana voilà vous comprendre l'histoire ya Jinola yango wana et après Jinola tant ko panzana ba mona muninga ndeti pe metsa ki groupe yango te likamba groupe tango tikalaki te moni ezala première nini ouais ngana oyela ati apesa atana ta ouais te ko ki na unte na meka ke loko yango lelo ko sala loko ouais min conseil na pesa na bandeko ebele ko kontana mutu te ko kontana mutu te mi konte na yo moko ne leke chose bo za na équipe na yo mobimba bo travailler so otayeli mutu to bona biso te oui Neti Maya Willy Moucheni, vient toujours continuer toujours anniversaire avec directeur privé Yadada Mundos, na banda directeur privé Willy Moucheni, Willy na biso anniversaire continue kara toujours que le revêt et pas directeur no Yadada Mundos to soit qui yango to CP là qui vraiment les gars qui bien ya au moins que Jinola azela atana tant on peut kokaki ya au moins le Jinola azanika. Voilà, yango Jinola azalela ko kabwana na komona pelelo ça c'est mo minene ça c'est somi le pont na kitambo ça c'est sali boye peut-être Jinola le peut-être na éviter est-ce que je peux moi ndambo le pont ngo zali tonde polo mona muninga bo kabona ji pa do vedu se retrouver na poto abali sali foyer na ye o peut-être au salaire jalousie pakalo pa bala parler pas bala na tano ka bo kenda ki question no expliquer c'est pas besoin de pakalo te parler na so mais ka bo kenda ki po be bana ka makasi pour que te bobe na pakalo bato bobe bana kana bango vetu za sala groupe no c'est beta pe pa le lo pota c'est mamna e do vinani ça c'est comme le patron dia on benga pa lupango na kitama mne lo Jinola na éviter vie ça c'est comment nazara toujours idéologie ya mama ni mama mama ni mama mo Olive Lembe Kabila merci maman yo mo lo ba lo bo so epesi lo bo à gauche à droite so epesi so à gauche bomba nous ba ke poto me ba comment Dubaï était pe ba misu ba ke poto akena cascade ko finga te mais non na question tuninga moi ba ndinga miko ba comédien bon habité tu toujours ba comédien na habité moi zo mte pour ça là yo to dina Dubaï na pote ande papa on habite que poto leki to pe habite Dubaï leki non nabika par rapport ndenge question tuni évolution ils ont nzambe mutapesa ngai na kumisa c'est ça très très kolani la histoire ndo beti histoire no kati na ndeto zaki ko to sai bokabana V12 pa bokina sai pa nzamba ko fondre bato yo kabana bango lo kwa bango ba koma ba zo ba bango ba niveau moko ke yo le komoni ngai na boye nzamba yebi mutema nanga
nzambe mutema na ngai za mama c'est bien nyonso ba na poto tozala bona kin ba yebi qui est Djino là social o Djino là za na ndo moninga nga yo la mutu zuwa ti na yo la muzuwa te pona chrétien na di pamboli ya moninga na beta mabuku pona yebi ya ngai tango ke pesa ezala mso makasi koleka bato mosusu Djino azaka bo yo moi bango nyonso na ba vietu bakina poto avetu akala benga Djino na mobutu na pesi sida bilele mikonyoza to kufela vraiment moko aye ya soda na ye sida bilamba José de Londres na pesi ba micondoléance na ye vie ayebi Djino qui est Djino là ayebi j'étais. Voilà, j'ai été les lots Djino là puis au salim en bébélé bani avec na porter botika na expliquer bis non temps on est dans monde dans zonzing na mémoire on est dans monde dans zonzing ngam de manga mon zonzing azate ngam sala nga nde frappa ke ba mako ba etiki mbukusu masana nga etiki mbukusu na pesi ba mbote sika zali za lokola ba protéine ba alpha bokole ba zolo hein Major Bisadidi pesi ba mbote ba porteur ebele ba vigile ba vont mangeto melanga lar nga ba melanga lar te nga ba melanga lar te pourquoi bien va commencer pour les gars pour ba vigile ba vendre viens bien melanga lar bon adine viens melanga ba 4 et quelques ya Angola nde na lo ba boevi a hôtel yebi via yebi ngai Christian Shoga là moi comédie belé mais ngana wana que nzela mona Christian Shoga kotika lar pas fait Gilles Bavon ayebi na bango lo mo boye vie asa l'effort Hollandanga toujours c'est mabina mabeti vie asa l'effort aluka moyen abenga tanga petit na ye ils ont 450 vie za 450 400 et quelques bosso na bosaniti nango combien de temps déjà bandazan ay oumeli et oumeli na zela ravie soki moment yakin justice pas beaucoup et comment na on sala voilà et comment ça là to big Gilles Bavon les grands producteurs à Royo Kango ce que bisa bisoto beaucoup tina monde dans zonzi approche bazaki banane boza zana ba ndeti tana koti na monde nzunzi ngai tana bando sala nzunzi ba nakuta ba vie na so ba sida ba Janify ba vena bisuna ni ba ve Willy Mambu bazamu ebele to kuna kutana bango ba pene belé ba ve pene belé to bona monde ntunzi ba vena bo ba petit na ozaki na ba yokuta bango te ndeti ba bon ba petit c'est trop dire c'est un problème bon bah on est sur ma route en attaque de douane à bango ndeti za kuta masa asiluzolo aya kutanga na nzunzi aya pe ko lukanga wana sera travailler na masa ni mo platini banzuzi ba ya ko lukanga na pale na kitambo na résidence na nga ba ya pe bo kro to luka Djino la to bo zan faire parler wana asnanen wana ans a proposé nga so to ko sa film akana mutu ne mo wana bo sola na ntelo te to sola te na mona ga ans kaka acteur ngwe oui est-ce que le gars approché au bosola parce que il y a une commande il y a une demande ya producteur ou il platini banzuzi a combo il va ça la combo bon ça on est combo na mais par rapport à Djino là par rapport à Djino là non comprends été bien ko nda ko abete le porte oui bah ya abete le porte bon lukanani sans orgueil et le banango leader lava sans orgueil et le banango Batissa chochocho mbala pembe jibe na biso sans orgueil aya lukanga pe to solo la ay bi solo ngo te ta mutu na mobo e bien boy oui ba ki mama otonga ye ba ki te nga ansiluzolo boy na travailler na groupe boy allez en ça vous représentez pas Djino là pourquoi pas les gars oh Djino là
Après, la duchesse Mike, nous bien, il garde 2 minutes pour écouter na bango. Ah, bazé belé. Écouter na bango, boy. Na just go système, ngam na idéologie na nzonzi, à part pauvre pas doudou. Na idéologie na nzonzi. So na yebiote tano pesa mbote na pesa sida mbote, de longa mbote na pesa bato ba banaki, ton docteur wana nzonzi na pesa ba mbote. Yo longa sika na tuno yo nani? Outi wapi? Leti banane otuna déjà oyo kuta peut-être. Bazé belé. Ata trop bazar génération. Bazé belé. Tangi na raison ils solo toi. Bazé belé. Leti bon. Olege eza émission nanga. Maintenant luba. Te zaka ele kalango pas mal. Te bazé belé. Ata de obsto yebi kaka. Comment bon comment tu nous sous ouais. Te va vraiment na ba vraiment ba succès te na tuna bango ouais na tuna bango. Na tuna bango vraiment. So za attendez ti yo bimi. Ba da des choses na ba ans ba na succès. Te wanga tana bimi déjà ba écoute déjà Djino la Mobutu. On frappe pipi. Il va pas écouter on a tournage, on te tourner yo. Te omoni ba bisu dans ton tournage. Et da mutu so beaucoup tena une fois 2 fois. Obomele moto. Obomele moto. Bisu to bani succès na poto. Phénomène to kuta phénomène sobi. Akangi. Azali dans la succès na poto phénomène sobi. Wa ana kin pesa male bisu na poto to le ka déjà to kangi déjà. Oui. Na bosen bani bisu ba tinda bisu kele ba legeju. Kele zo bilamba kele zo mbongo bisu. Okombo bo legeju ba yebi binote. Wa série poto za poto. Mais na kin to ebana na oti. A kin to ebana eti. Biso na poto ba to kangi poto mbimba. Après ne ba to mususu ba mo kota. Mais Christian Shoga masala ngai mon ami personnel. Christian Shoga kangaki. Abani ba solo mokala, c'est papa ngwasa. Papa ngwasa na Djino la pazali. Exactement le lobo msoye à cette pièce monsieur baba nemoka ebimi avec grâce accueilli à comment critiquer biso bato na kina non dans ce combat des Djino banana salé vous avez le monde des autres ngai nazo zela ba question na pour répondre na pas c'est un exemple yango wana asale pièce bazo ba kidi bato ba sale ba pièce ba yango na bisa que oyamba no batu mais oh yambi mubutu ya ba comédien mais na dit que bato ça ba pièce au moins c'est asala pièce il y a pas pour jouer cartonna et ningi ça dit la duchesse et ningi ça monde entier au peut-être tu n'as pas comment tu troni Jésus pas push so on comprend que na ba Jésus de mbandaka on comprend que na ba sorobon mnyoneti o pe et ça la pièce mon côté oh et le c'est pas passer à Congo. Et le ministre va passer à quoi? Passer à Sangani, Pena, Baketi, place dans l'Assemblée nationale, va écouter ce dossier. Dans la bande à Moboué, c'est les pièces dans le combat Jésus. Mais c'est bien notre cas, qui moment tu n'inquiète, la poto, parce que bien tout là, la rana combo na bango, ou que la banque kabazoua, vous aurez un problème. Tu n'es pas mais au balmamozolo, à l'inet, et l'eau remonte dans la carte, si vous avez une bimisate. Vous avez une bimisate, le bal est comme on va répondre. Vous avez une mission en haut. Au Benga, vous avez une mission en haut. Vous avez la duchesse, vous avez un potolelo. La duchesse. Si tu as un micro, bon pour nanga, tout le monde a un bel temps de nanga. Si tu as un micro, autour de bango mibali, Djino la bobo, tu as un bel nanga. Les titres à la duchesse a été pas push. Tu reconnaître la mot. Mais dans le lobby, est-ce que Chris Wana n'a pas Jésus de Mandaka? N'a pas Sorobondo, n'a pas Tata Motindo. Bana poto bebi mamna lo. Na inora loti. Isa ba œuvre ba to basali. Parce que na boya œuvre nanga. Elle que tu na boya œuvre nanga. To goza la complexité na bato bazana poto non. Ngai Djino lo bango
ngana oke poto selon ndenge musala na ngai etindama kuna obimisa different ndenge akenda Dubai maxi lisusu na mama Olive Lembe Kabila mais za musalam te mama ni mama ya musalam te mabango nga nazoloba mpona ngai bon musalam mabango bakile vanzela ndam tende lobaki ke o msuba kile vanzela ndam na bika lisa matin na aéroport Njili yo tsaka diches one ans pas matin na aéroport Njili yo tsaka diches one na bi ans pas matin na aéroport Njili legetu basé belé bakina nzela mai basé belé na poto basé belé comédie ni swakina nzela mai na ebité mais biso mama ni mama maman Olive Lembe amema biso to banana ministre on m'a dit faut mon kana dépenser kolonga shenga na parler na kitambo tiko ya na ministère pesa passeport mani na affaires étrangères moi on a dépensé à moi ngaza na sans orgueil boulevard affaires étrangères que na kisa continent mikanda ke na lobby esili bon a dépassé à yango pour na valeur ya musala qui artiste to continue à part nani sai maso balaki nani bozoza na bango na mona nzonze proche bozo tambola bo stafaka ndezalaka ba maso ya yo bon ba maso la boulot bazebeli bazebeli te ba maso na tambola na Janifai grand frère na mais maso na ngai tout tambola nzani ba parcours ebeli Janifai Isa ba Christian Shoga ba lava leader ba 2 minutes go to fanda ko to parler moko wesh mais malgré tout mon makambo mais sans rancune l'autre au monde est mon vivant il y a des artistes au basangani parce que les artistes c'est tout ba yo benga et mon vivant oui makamso duka makambo tous au moins déjà soit tu le bas makambo que to le baké ba syndicaliste c'est la nation mon vivant comme le ba artiste là que déjà tu entends aussi la photo au basangana qui ba to nyonso na poto kuna tout le monde peut ex ayo V12 avec au Kamba l'accent théâtre t'as l'accent théâtre ah na bosani V12 accent théâtre V12 accent théâtre V12 pas patron na pété ayala président alaki prébon azaki pirivier ayi mo mayele et on to check place mais obenga président tenatiko na benga papa legetu te on nous a na banda benga 12 balles ayebi ngba sisi ayebi nous obenga président non nyonso to seza bomoko bomoko ezaka te ki faut ozana 10 euros to 20 euros to nité souci na biso za yango wana to longola esprit ozo ya complexe ezala ba comédie musuba na Brazza ba kimi bango te poni so et nous vivons ba comédie musuba na Brazza musuba za Lubumbashi batali bonté poani omona ke eloko o bosala eza pona intérêt ya mo batu mo karaboui biso to sala syndicaliste ba o tu baza kuna suna eloko ni mon vivant eloko wana ko fondateur na moneza eloko wana na bis eloko wana basali bango nyonso bazaki na syndicaliste tuzaki ba syndicat biso nyonso Oti le président na biso akambara biso José de Londres Sida Bilamba to banda ngona bango to ba na kinti mais to boke poto bosse no po wani complexe ba to ba sele le kona ba complexe baza complexe ngata na ko bango nyeso nde baza complexe siko le complexe par rapport Kambo sola qui n'a pas fait cette idée et mon vivant pour le président Saï c'est autre qui c'est qui est déjà ici président Saï ou à président va comédien alors qui binoté ala président va comédien te ah nzambe eza titre na mutu o azocha to boya ngote nami benga ala président patron ya ba comédien ça engage fils Saï to boya ngote bonga to lo bakre nazamo butu ya bato nyonso ya théâtre na roboya il y a un phénomène de bagana et ce phénomène de bagana phénomène le roi de rire il y a théâtre
Et ça, c'est là, ça engage phénomène. Mais non, ma bête. Mais tant qu'on va passer déjà le au biso net nga na mona ki yango ke ta ke jino là. Pas pour ça qui non. Pas pour ça qui. Tu as proposé qui t'es. Batali muto a moni ke soto ekin muto ya mbarabiso bien tika to benda. C'est une oza bolunga baninga te so baye boya mbarabango te. Tout ça na bango. Soko ya mbango za propos ya nini biso so boza c'est ça ndenge. Te ngane tsinda so tam so na zu contre-temps. Tam so na musala qui est afandi quelque part. Natika musa pona ra to fan. Non. So boza poto benga biso te. Oh mon Dieu, pourquoi? Bobenga bato mais so yeki ono mona so ke valeur dire obenga tout on a kin. Peut-être on peut te revendre ça c'est normal. Oza Congo. Ndeti oza mo ya baba mote ba ya pour faire bon pas président ça. Les naza mukongo. Na mukongo. Naza mukongo mimi na opesera respect merci beaucoup. Na mama ni mama mo livre lembe. Maman n'a pas été ce qui le bord à droite et ici à gauche et bâti. Il y a que vivre chez nous n'a pas les élargis. Les élargis. Les amis. Bon siko. Mais bah y a mais bah ça n'est pas complexé vers biso batakim. Pour ils seront mis ensemble. Tout banda on a. Et qui poto. Et qui n'a poto. Oh bah c'est une qualité de théâtre. Si on a besoin de téléphone, on a dit si on a numéro de mon téléphone, on a là. Je vais bien arrêter. Ah papa. Combien on a pas peur à lui? On a une pour peur à lui. Attends basket, monde. Papa. Bas on a ni papa. Papa dans la carte c'est ça là on a ni. Bon. On est comme ça. On est ça nango. Na ba neni. Les gars tu vois ça nango, ba neti bilamba. Talaka na petit fille na sombote le d'effort général d'effort matomona talaka via longo Kenya ayi na king ayi na 25 valises abi oro atanga ayi na kusuku tfaleya so mutabongo ngana mabilamba net fait d'effort seconde ça kinde kuna raye ayi ko betenu kambango te bon attends to kona voilà c'est mon frère et à moi fandaka to meli ngoni pas complexé ça pas complexé na katia azo tango betela ngate parce que oza mobutu o beta ngote parce que na sepeli na ngote na nini pe idée wana te ngo bazui parce que ça catégorie ni no basali ba poni bato baza moi stable to baza na succès to baza nikolo na futela moto parler na kina quand on dit que kozala stable moi je suis chez moi à la maison. Les fantunanga atangaka nafutaka palaba nafutaka kurana mai magioto na bali nanti maman nanga nazu la recharge cause la stable faut un nom expliquez-moi marié déjà na moi na ndako bizo d'aller bon. Il y a moins de stable. Parce que on a annoncé déjà irrésistible. Oh mon Dieu. Parce que tu vois déjà président Saï, il est marié. Tu vois président Duchesse, il est marié. Tu vois président Hans, il est marié. Aller-retour, Potokin, pas stable. Toi, tu n'es pas marié. Comparé au Namangote. Parce que baza likolo keyo quoi, c'est ça, tu vois. Tu baza likolo te komba la ezaka te foza likolo mutu. Bon combien de mabale carbone. Comment on appelle les carbone? Cause la mariée ça bon côté. Les gars tu cause la mariée na vie ça bon côté. Toi cause la responsable, il faut pas la mariée non. Au moins ça même mariée tu es responsable. Les gens là à ça responsable. Bon, oui baza complexé. Comme obi que Emmanuel Viva ya Baptiste nan idée. Baptiste dans le bango, ba émission sauter ba émission Baptiste sala Emmanuel vivant, c'est une muninga zabo photo to dans muninga za vivant. À salon ma solo na batoté ya on sait oui ça a problème te mais initiative am to changa du cheka pa en le ba tomboli tout le monde ba kombo to ba onga na loba tout le monde ba kombo wana ke ja bango ba ninga na bino ba artiste ne ba tomboli kamba ba tomboli na ba comédien
parce que parmi ça totanga ti ba comédie bazawana baleki neti nani otu bazawana tangena mais elle kambo les gâtés zo qui na mais qu'est-ce qu'on habite et non nyonso fondation base ezakana kini ndoko nanga Maseba aza congolais Maseba za congolais ya ba comédie musu baza na Congo Brazzaville papa océan aza kutu maladi bino bona ngabo bo wanda ko ide tango sero bo nga ngabo luka mutu mo bo kombo ali ko bo ide poani n'est pas possible aza na Brazzaville akele mo ba soin tant que soki ide bo ça les a bien bon ba nyanga ba faible na ba oyo bo mo ke ka o mutu o meli bo ke no bo soutenir ya on a va que baza ba complexé yango biso tokenda biso bona biso pende bango kuna so bizala lobaka ke biso ba complexé yango to tsene biso ka bomoko équipé na ngo teke na ndi vesimize ana kata bomoko test non vous pour la vraiment si misé azala bomoko vegao bomoko on va bien babongo manoka bana kata bomoko vous a compté bana compte bomoko ba président Baptiste Fisson Nzuki bana pembe jibe ya batatu ya ndio président ça ya kota bomoko to bengi pete to bengi pete pour la police so dia lingi oui até non bon to fonction à bisoté yo guys lave Aïda sikoyo tala batuana legazu tala batuana tant on veut s'émission ça tête ba on ne se tente ba o bazana ba sugi sogi basa likere mana ba batie wana oh Jésus o basali likere mana ba mino akina ba tendance on a posé catégorie nyonso o mo des artistes après c'est le meilleur na bomoko vient porte za pour waaw président va comédien vieux munduero atika on les a porté baza batu succès si miza sala tango banga likere mama basali na ba o to tanga bana baliki vesi miza si ça sali si ça zone ça les réseaux sociaux ala parmi moto le la kangi réseaux sociaux tout ça va tout sincère ala moto ça va 1 million de vues 2 millions de vues tout ça la battu internet lelo ça comme biso ba net la vesimise tu es vesimise mais la comédie tant vesimise ba na ye wana ko mazaki jino ngano pe to ebi na ndenge pe ba succès bo zubino nyonso ya kala mo ya tête de 3 ans passé 5 ans passé nani pas rolia yo ba as pas rolia yo pe na as yekuta obo as temi na ba ayana basa dega na kawa basa omoni mambo bana o alobi na ngelo omoni mambo yo lo bana ye obo legetu si kawana mobutu kolingana problème na été awa so bongo mais awa bisa bongo mais le roi félicité bango mambo ça lelo basa ndetini 1 million de filles ça la barre 1 million de vies intérêt ni za na biso ba tête ba porter ni zela ngai ngana OK poto otombola ko ngai na OK poto combien de défis te na OK poto to na rozonga o mona Djino la asali système sous mo eloko mo oboye atie matériel na prix assez tous les comédiens o amoni que tournage ils ont compliqué aye ko louer c'est ça il est na biso bo moko yango wana pour ça c'est pas ça là en agence de production pour ça mais non ngai bandi peut déjà membre de Salman mais kasi bako basali ngote bon basali ngote basali est mono viva ya batu legetu biso to sali bo moko na biso jalo na mutu te ata pe bandi bana poto pe na bike kalaming te ba panza na ba okima to yebi bango bazar déjà à bolingo to yebi bango aline te na loba mimi mais na loba maman social Fatou Miracle maman Nazir maman na Jenny maman na Archange Fatou Miracle la patrona au moins nous a poussé ba idée ba ça le logo eza miracle oui idée na yé to sunga to sala bo to sabunga na bat na boy mais bon ma diem mais là c'est pas ça ni ba dembele comme tu connais tia bango miracle qui après pour ça qui bango miracle a beti li solo
tant que kin na kin te habite mon bon ne komi boy na kamono komi boy normalement na sala na ngango ke vite loin ande ko na biso to ça moi bo to sangsa to pesa ndeko na biso azwa soin et les gars na télévision na nimte ba diembelas le ko ba avec intérêt mo za 4 fond pe ba lia ba salini ba wele liam biso na bomoko ezaka bomoko bitsa bomoko eza nini bitsa bomoko ezaki ba biso oyo ne bango ba loba ke tozana eloko te ndeyo lobinga na ntende bango ba loba OK po ba moni ke biso za bonzambe ya makasi ya moni ke tosali skilo na biso ba maza bonzambe te te na biso oh Jésus ça m'engage ngai jino la sobi mo butu na bango oh mon Dieu c'est quoi ça les gars tu biso za bonzambe likara ni kita ponzamba sani atombola ya mo je kan tibu moko ya mo tsa tibu moko na biso équipe na ngote ba oyo bazana posa baya na bomoko tous les comédiens autour bazana partout bola na jino la suzubi mobutu na pesa numéro mais jino na kati ote mende te sana ngolo mo ya ko moni la passe parce que bozana ba groupe belé déjà ba association belé bima na kati ya ba comédien au mona commune association X commençation Z et ça maintenant on le loté et bandi loté mais si on a na et mon faut féliciter ba ningo ba sali bon bango bi ba féliciter tout auto ça dépend ni peut-être ba féliciter binoté ngana je écouter ngana journée na plateau na yo peut-être na vous monter à téléphone oui ngai excuse na bibo bango bi ba féliciter biso tant vous ça la idéologie biso to bandango ngai Christian Show to bandango avant la longo ba kende to sala ke logo awa ne biso ba syndicaliste ah vite maman ça tout est en plein mais tant que vous avez awa tala ko vivre na kinde so vivre bozo futa parler on sa mara mingi batika théâtre ala mkaba air nini a poto non lo bani mais faut ça la carate mondo kiti voit faut ça la carate c'est aussi quand on va 22 na on va commencer on va 6 na poto 22 na goyate mobudu de oya tozali na visa te na oya na goyate passer pour anime na ndenge ya ngambo boye na luka na kende isiro na kota Uganda non ngana okende na kende na première dame ex maman Olive Lembe on a kende za isiro na ebiti comédie yo ya kende za isiro ngana ebi na ngati bona ina zela ti na ebi na ngati ngana oya poto nena kende na ina zela ngola ndenga kende masa na 2 minutes ido azok ne mbone na ngola apa kati te ayepe na boyekim baselele makambu pa masa pumu nje ba on espère que zela nje leti te na bi 2 minutes msundo ya 2 minutes as na jizo yebi na mata yo otanga banani na bi 2 minutes akinde nje 2 minutes masa nga kende na mbone na production mama otanga ba kombo na nga lenyango te ngana biso to bi go na répondre route boya ningo boy point mais tu beneti banani na ba ngote oh Jésus papa na ebi vina ete nenga kendele ne poto le ngati tu vas pas bato bazo benu ba chama film Alpha Bokole Alpha Bokole duche Bokole ko to honorable Seki ta Seki moni Seki ma be ngai jino la mais tu osa makamna na vanana zela tu na ebite eza na ngote ke o na pote na ebite ozo ngone na jana ya les mo amu wa bani théâtre ngana théâtre bongo te ngana eza ine na ko binisa on le lomba te de la idéologie yanga baza oya bande théâtre kala bo mwana pe nani bo pe bande théâtre bo mwana na ebite moza quand rendre na bato belé jinola azana rando na mututi mam le mars ezala nini yo ofani na kwa olobi mabe ya kombo ya mutu
ndeti ba mabeno na nini jino toka osanga mutuka moya bien te toka kindaka voyage papa maman Olive esili toka te jino la salibo jino la bisi mwasi moya kano ya sango ya kombo toka te mais ba budget toka tukatambula mituka na lembe kite matiku na azongi bonso vena nga bidi vena nga koba parmi que nous sommes bandits théâtre ba patron théâtre bangone ba bidi ba fait bidi ba ratana ba 4 ya c'est boule on va zagiwa yebisa mutu ni otambola nga pas Peugeot sama sai Zakongo te Peugeot sa somba bongo yo mutu ni otambola nga Zakongo ngambe boso ve bidi so na kishesa ko zo émission ko yebisa aho biso mwana oyo na lingela ka ye leki nanga oyo ayokaka tant muso reporter leki o mata pe ya sinanga o la pe buwe o mati pe yanga no yibiti tes problème mutu oyo OK au moins artiste azo jino la azo même maka papa carnet vesi do lingate si de mona lingate te toyoka sango te jino na toyoka te wana kitambo ya tongo Mona kitambo ya tongo longo benga ça est complexé c'est pas un problème jamais dinola aroza a complexé ça parce qu'il est to wuti te yo mo bien complexé pour mambazo ça de ce petit ça net mamlet ni ensemble que et mon vivre bien on va complexé mais si on basali konjona bango ezali bien ezali kelemba bango basali mutu bola mutu ezali kelemba na bango c'est le problème de liboso meti problème eza so la 10 euros mo so 20 euros mo bazo yenga na ngwana o so ndeko mo azobela kuna ndeko kingani mo azobela tolaka ndeko kingani azobela mais so le la likelemba na bango fuba mon vivant likelemba ono lobi fuba ta so ba 10 euros so 20 euros ba sunga ndeko wana mais ba comédie ba obela ni o so na bitsa nini bo sunga ba comédie to bo sunga bela te mama pela ko déjà mama déjà ça da makambango on a coutolo baté ça mabe merci ça mabe et ça biso to dans la rubrique na biso siko to komara to na monde artistique comme on a na choka chino là o vanda bezo za ne bio nyos mege ya yo mta choka ngai ozali pe bien oui ba so boye bien pe timbo so la mi bo vous avez une minute mais akinaka salora mabe moko boye tala caméra biso ça sonna na choka yo bon muto pena choka nga mingi na vie makasi malgré tout l'autre bongisa eza sai parce que tant oyo mboka Congo ezaki na possibilité de pesa les meilleurs to pesa ki amoto yango siko moni place nazali na sala ke fort na bimisa o eza kati ya jino la na pesa les meilleurs c'est ça voilà so que na ba producteur eza fait Gilles Bavon membre il va $400 mon Angola arrivé là peu vous avez payé la moi si moi peut-être ya poto bosolara toi ami Thomas Samo pe abomayo basé belé taka les gars tu m'as côté avant bango pour citer ba combat batuté hein na foula na nga ba mo c'est ba c'est ba bango pas si peut-être moi ami mutu mo bon eza na ngo bango ba yebi makala moto likona bango basé belé jino lok pour moi ba mo ça ya monika makolo ya kimi nga na la chance ya uzana basi surtout oh mon émission ça non émission mon plupart bat bo benga nga les gars émission ça na jino là en tout cas vraiment nga na sambela la place boy azwa grâce son ami surtout ba pasteur no soba na poto ba sœur tout ba maman no soba ba na poto ba sambela ka ba tout oyo ba benga ngai na saka jaloux na mutu te na rasolo mutara mwana Ernest Mungu na profiter pe mingi balandaka biso na site na biso église na site na biso église toza na jeudi oyo toza na fanda na se to banda 8h si 12h batu to baza na posa basambela na biso elongo na béni dédié babeta kaka Ernest Mungu on est ni site na biso église to priera jeudi oyo toza na fanda na se to ya rotika makambo c'est pas nzambe à partir à 8h toza wana na avenue Kimvula na Kitambo na
commune à Gitambo, commune à Vela, donc qui tout a venu qui me là. Oui. Bon, l'action place église Bénédicte, c'est ça. Voilà, merci na tout balandi biso na kati na biso salina chinola malgré vous comprendre au hasard pour la bible muta choqué na vie mingi za fiston sai au peu abingé complexe abipé atiko benga avec 12 présidenté azaki collègue na musala v c'est tout ça c'est pas zaki kaka massa o le zaki bi no ase abuka mama bango leno mbeze bele vous mezo ana kati na on a biso oyo merci na yo l'artiste merci Bélé. Nayebi ki bato Bélé ba otalanga. Boni na unikambu ya figure de star. Figure de star Jinola aza bien na kata figure de star et président il y a président Batista. Ouais, vice-président Zalingai. Fondé cofondateur comme fondé comme poste aux avis ils la valider. Yo ta ba ko pesi pas ali ngoma mbonga. Après le beso boya lisuko benga Batista président. Mais Batista président. On rappelle dans la présidente. You have visto. Président Mbole, il faut bien obéir. Bon, biso zo chiri jambo na biso c'est là. Batista Nzuki mobala bébé mwana ba mama Charlotte. Groupe obéir nani? Ah? Na kata kumbe bozalo ba. Mais le président. Président nani? Batista. Bon ça zaka nani? C'est azaki président. Il y a groupe théâtral ça c'est Oya Salaki. Asa président de. Si. Bon 12 22 ans président sauté. Ah, tous les qui côté un problème. Non, pour un télévision. 22 arrive président bisoté. 22 arrive vieux mo boye. Vient na biso arrive moi mayele. Les pauvres ça bien na Batista yango c'est un problème te moi mayele. On t'a bien ça moi sina bana zo bien ça na pona bande na bana. Est-ce que na fingi? Ya. Et ba mayele bana mboko. Pe ba tuku ba mayele metile wa zoma classe. La présidence son excellence GK Vital Camille. Yo ce qu'on a la classe né là. T'es un bon anoté, c'est un bon anoté. GK Vital Camille. So mon Vital Camille Nathalie Pembeni, notre président Daniel Massaro, Gombe na Gombe Ekouéati. Together toujours. Au moins va sous le roi de Gombe na Gombe. Batali catégorie motuté. Gombe na Gombe à Daniel Massaro président la bango Daniel Massaro batali catégorie yo foza na amermoté ni zila qu'est-ce qu'on a passé nani Jinola ingénieur na ouais na sala électricité générale D6 kaka bon c'est l'un de yo yambelango ata 3-6 yo kaka nous avons qui va qui m'a ça c'est la président ça a été papa Massou na association na bino ba comédien mozalaka na tant que yo ton c'est pour vous arracher les Kambongo ça rappelle d'accord oui nazaka d'accord parce que na yoka idée à masse par rapport il y a ba vie au union sur basali papa to banana Mobutu akei Kabila, mon père nous a accueilli. Président Raïs a accueilli. L'autre comme le moment, il y a président Fati. Quand mon banda, maman se banda. Ah. Tant on a eu que mon frère a pété par rapport à l'idée. La monnaie qui nous a bien. Il y a un moment qui soutenir rien. Mais malgré tout, il y a que. Si on m'a dit que tu as Baniga bango na bango bazala ka batunaka wana c'est ba bien intérêt ni boza na kati. Merci tout déjà na suka et émission na biso moi quelque au monde émission to nondé. Ah na sepe na liziba ba kusino sona oh les gars tuna ba question mo boyo et abi okutana Mobutu okutana Mobutu o ba comédie mususu ba kokate ba ko benga leo complexe ngana so c'est bon ka bango de bozo ba complexe. Ouais. Pour ça va complexer. Ce qui complexe c'est que tant que vous avez Kim, vous avez un projet. Vous avez un projet, vous savez la rapper. Vous avez un tour. Après, comment au salim de quelque part, on va dire que vous avez un besoin de sali. Conseil on peut ça, bande de nyonso. Tous les artistes et comédiens, tout bon sa idéologie, tout bon sa image. Tout tamboula na bosolo pour l'obipé
bandeko mususu baya pour bayamba bango bien. Merci. Ah, c'est ça. Pour na côté pour na mbote nanga basé belé nti papa pikade papa na paro on pe na mwana nga on pe na mwana auti ampanzi penza na pesi sous tremblement na pesi ba mbote isika zali tété pacifique mbali ya mwasi ya tako komikimanga bo frère Jeff na PC Bambote Jesse demande na Belgique Alain Ganda venanga grand jogo pena ba mimba yeba raté fait no beta na Angola l'équipe amné Libolo équipe mine Libolo za na Angola trouver lelo ana mikili velo ana mikili na PC Bambote ya Alain Ganda après avant Kabush Korea bon avant Kaboya parce que comment équipe on est quand il a Libolo oh Jésus Espérance de Libolo. Oh mon Dieu. Bana ngolaka na zaki wana équipe en pire venant dans beta ya les gars. Tozo beta kuna Kabush. Trésor pour tout na Kabu. Abeta Libolo te. Na mo raté. Boka jira. Libolo ngai pe na profiter ka rodi Angola Sébastien Kungwa ci C8. Amma so Lili ba mote belé papa Sébastien. Kayun Zalambila Amoro Shidi. Amoro Shidi. Na pesi ba mote belé. Bazamo belé, bazamo belé. So na kena Brazza Ramsey Chikaya. Ya papi Ramsey Chikaya. Claudia Sassou. Molobeli ya papa. Nega to solara. Merci beaucoup mais. Nana bi osinda bako. Là osinda bako li. Duce, pour la plupart artistes et comédiens, yo tali mo kombe. Nani, sina bosse na roboka. Johnny Fay ba moto belé. Avant de ça ma tête quand no boye, no bobunda so ekin. Nani susu nani. Obeto ka. Fina ko Sami Mokili. Sami Mokili pe so moto belé métallique ba domazé. Merci. Bazé belé. Merci. Bazé ba comédie ko. De bulike belé. Mais ba qu'est-ce que ça ba kolo olata. Na ba comédie na bokati. Ba kolo so olata. Na ba kolo olata. Na ba collègue na ngai te. Ah, est-ce que kana Domazé maman to banane kala. Siara bibi Siara la personne moto. Merci. Sida Bilele, Fatou Miracle, la patrona, il va finir son théâtre. Merci. Oh, le patron va finir son théâtre. Non, mais la PC, la vie, Fatou Miracle, la PC, la mbote, la patrona, la PC, la t'es Robabongo, t'es là où tu as la bicate, on a c'est ma soeur, on a une minga, ça va. Mais les gens vont y minga. Il y a des problèmes dans l'émission, on va garçon, c'est pas ça, papa, c'est pas ça, génial, c'est une. Comment le boire à Ondine? Tant que mission bureau, Junior Moussouko. Junior Moussouko. Prêtre. Comment ça rappelle la fois la patrona, Fatou Miracle, la patrona. Mais pas coller la fille sa théâtre. Merci Domina Souka. Merci. Ba coller ba coller Domina Souka émission. Ba don. Domina Souka. On a bon moko, on tinde la bino pas douche. Bon moko eza na posa ya ba don te ba ke luka bato oyo mama kirema ba osala bango tu ba na poto ba ndelo ba souffrir ba ndeko na bango ba tika na kim ba souffrir to kabe jinoyebi mutozo boya boy azaka matata no bo ndefuna duche azaka mutama kofi so duche duche kabanga suka kaka koko yoko ah nazo comprendre mutozo ba oui bité mutozo ba na ngate nga na ba selo émission c'est que Gino là mais ba coller ce rolata yo ta tran combien ka batika bo moko bo moko si te bango ba ino no watsana ki batika yesi mizela na lava atanya batinja ye lava si mize na be gao basala nanu ba clôture na ba palais na batika ba inachevé. Oh, soit éloquent. Oh, Gino mto lo bat. Basala nanu ba clôture na ba mapango na bango.
nga naza na avenue Ntselo 263 na Kitambo pe ya musika te oui mon sope na lobike natinda bin ngai otinda nini legejo otinda nini tokende na avenue Mbinza pardon na Mbinza na Barré na mon livre c'est peut-être hôtel mission avec maman Olive maman ni romi na PC ya moto bisco zale maman Olive Lembe Kabila ali na romi mingi le besoin maintenant tant la degré maman pesa nga même valeur maman pesa nga na conseil maman pesa nga na rosa fonte le roi bango merci oh na pema oh boy dengai na quoi attention merci à tous les gars qui viennent pas de la ketchup les gars nga 3 bibo s'abonner mingi na Congo Liziba TV parce que tout ça toujours rubrique ya ba comédie vite tout ça na bango ti to so rankela les gars tu sont na bois qui était en sepelaté biso za na bote na ba relation mingi ya basi caprice 600 Milambo écrivain caprice 600 Milambo écrivain mwana mwasi mo ya mwindo na Majester wana kaka merci caprice 600 Milambo écrivain merci beaucoup. Merci à tous les gars qui viennent pendant les jours. Kabongo Kasongo, il est tellement mignon, il est tellement fantastique. Il a pu s'emboîter avec les moucheni et tellement vu avec ça opération à Miami, à Montréal, à qu'est-ce qu'on New York, vu avec via on l'a ko yokate, passe na passe ba ko le là, il y a Willy pour ça la boye, na pu s'emboîter avec ce aller. Parce que tous les gars qui viennent pendant émission oh ezangam na lobi na ngate, l'artiste est mort du nom ta pesi oh c'est qui a loba yango lobi. Oh ya mune su, oh ya mune sali passe na lingi te botu na ngapete na mais numéro na contact lege bon déranger lege chou va benga ngamoko naza na répondre bino surtout na ba nyonso hein ba mona ki blessure bango na lobi na mabe te akata na mabe na buté na moyi na banga eloko te major Guillaume major Delphine Bakeba papa Dani toujours ceinture côté maman de maman Gilles Bafante côté maman ni maman bazawana après ça toujours conseil major Dani major Delphine Bakeba papa Dani sans oublier commandant papa Eli Sambaza et yana butu et yana moyi na bangi le côté numéro à Ginola ça 089 00 quand vous ya Willy Moucheni et tolomo ya Willy Moucheni tolomo so bo ya Willy Moucheni faut boire ça quand on sera mingi ya dada mundos na bandali directeur privé à Willy Moucheni c'est 089 67 67 990 089 67 67 990 numéro à Ginola wana soko bengi to solo. Merci beaucoup. Merci à tous les gens qui Junior Dario na peso mbote biska bozali babi bo s'abonner et belé Casino Mangala na Montréal babi Kabongo Kasongo il est tellement mignon il est tellement fantastique chibola ski motaleki yo azate iska Allen je vois qu'on iska Allen yaka susula Kilijo masana biso pe trésor pour tout ya gaga pour tout mabi na peso mbote biska gaga mais chaque kenda pi babi ya boki ngunda Elia Zali. Sans oublier international. Afrique du Sud. Parler na yo côté vous comment nous caméra talio car to teni pembe namba mo ba sele ba examen yo so lo ma bete ba monde déjà porter fongwani bon bazala wapi merci et tout le monde à la prochaine bye Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous